sikoyo misa esili touti kobima oyo esengo tane ba mama bazoyemba ba monyango banganga nzambe tozana tata episkopo na biso ya lokumu toza vraiment na esengo mingi ye pasali esengo mingi amoni biso bino mo bozali komona na bilili toza vraiment na esengo ya makasi bana Congo bauti bipai na bipai ne na lobaki Allemagne Suisse France awa pe na Italie baye bele bozali komona tata episkopo ye pasali na esengo penza amoni bana na ye baye koyamba ye abotala tata episkopo azali na esengo ba mama boyemba Zamba Ponio osalela ye nanzoto pe na motema na yo mobimba Zamba Ponio. Monseigneur, nous venons d'assister à la messe ici à la basilique Saint-Pierre au Vatican. C'était donc la cérémonie de la remise du pallium. Alors pour les auditeurs qui nous suivent, le pallium, qu'est-ce que c'est? Premièrement, je suis tout heureux d'être ici à la place Saint-Pierre pour la cérémonie d'aujourd'hui qui est la solennité de Saint-Pierre et Paul. Et comme nous le savons dans la tradition de l'Église, c'est l'occasion où le Saint-Père bénit le pallium et remet aux nouveaux archevêques de cette année, pendant toute une année. Le sens du pallium, c'est d'abord le symbole du métropolitain, c'est-à-dire l'archevêque métropolitain est le président de l'Assemblée épiscopale provinciale. Et pour Kinshasa, ça comprend la ville de Kinshasa, l'ancien Bandundu et l'ancien Bas-Congo, aujourd'hui Congo central. Donc c'est ça qui forme ce qu'on appelle la province ecclésiastique de Kinshasa. Et le président de cette assemblée, c'est le métropolitain. Et le signe du métropolitain, c'est le pallium. Évidemment, tout cela sera expliqué le dimanche qui vient au stade de Tata Raphaël à Kinshasa pour que le peuple de Dieu comprenne quel est le sens profond et quel est le pouvoir qui est lié au pallium. Vous l'aurez compris, donc vous allez à Wanamboka Roma, plus précisément à la basilique Saint-Pierre, et pas y avoir plutôt que l'on a mis ça, il y a Kafu Penza, Pambate, Bapesi et Lamba Bengi Bongo Pallium, na Tata Episcopo Nabiso ya Lokumu, Monseigneur Fridolin Ambongo. Monseigneur, Botondi Mingina Yano Pesi Biso, Bongo Sikoto Lingito Yeba, Pallium Yango, et Sengeli Kaka Outa Mosika Kuna la Kinshasa, pour na Oya Kozwango Awa Namboka Roma, pourquoi le recevoir du pape? Eyebani te papa azali mokitani wa Petro. Pe Petro azali moto wa yambo ote ya lisanga ya bapostolo. Yango wana toyaka na Roma, se mokitani wa Petro akoki kopesa pallium na baepiskopo wa Lokumu. Pallium ezali elembo ya mosala episkopo wa Lokumu azui ote ya baepiskopo ya province ecclésiastique ya ye. Lokola biso toyebi province ecclésiastique ya Kinshasa esangisi engumba enene ya Kinshasa, ancien province ya Bandundu na ancien province ya Bas-Congo de lo Congo central. Diocèse yi son izwami na ba province wana et sangani onte ya province etangemi province ecclésiastique ya Kinshasa. Bongo moto azali président ya assemblée épiscopale provinciale ezali métropolitain ya Kinshasa. Pe elembote ye azali moko wa liboso onte ya baninga ezali pallium. Ezali elembo pambate, ezali pe pouvoir ya métropolitain bobele na Kinshasa te kasi pe onte ya province ecclésiastique ya ye. Kasi bakolimbolela biso manso lomingo lozali koya kuna na stade ya Tata Raphaël na Kinshasa. Tata Episcopo lokola mo ezali makasi. Il fait 38 degrés ici à Rome. Voilà, bon Tata Episcopo vraiment Tata ya bana apesi biso mwa ngonga muke poto sola na donc to kene mulai mingite Tata Episcopo sikoyo ndenge to landi ngo ebisi biso. Donc dans la continuité ya événement oyo, il y aura une messe qui sera célébrée le 7 juillet à Kinshasa. Comment se prépare cette messe? Lelo ezali eteni ya yambo. Mon santu papa a benisi pallium pe apesi ngai nakende kopesa na toma wa ye azwami na Kinshasa nonce apostolique na mokanda ye moko atindeli nonce apostolique.
na kati ya mokanda ye moko papa alimboleli ye eloko nini akosala lomingo lokoya ngai moko pe nayebi te kasi nasepeli mingi lelo ndenge bandeko baye ebele po te tosangana na bango bamama katoliko nasepeli komona bango awa nakanisi te nazali kuna na Kinshasa na uniforme na bango ezali esengo namoni banganga nzambe baseminariste bandeko babiso ba Kinshasa pe Kongo mobimba ezali esengo enene na tondi bino botondi po ya bolingo bwa bino ngakomona nga Monyango Joséphine Mbembe de Jésus Fifi naza sœur de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus de Kinshasa nazalaka na Roma pour na kotanga alors ezalaki occasion ya kitoko mpona ngai lokwa nazali awa tata episcopo mokambi ya Kinshasa ayaki kozwa pallium na ye ezalaki esengo mpona biso ya koya kosambela elongo na ye na eklese mobimba mingi mpenza lelo loko ezali na eklese ya katoliko ya Roma toza kosepela fete ya Santo Petro na Paolo lelo eza fete monene mpona biso bakristo mpo nde likolo na bango nde boyambi bwa biso eklese ya biso katoliko evani fete ya lelo ya Saint Pierre et Paul ezali mpe mpo ya biso banso bakristo na biso banganga nzambe na batata episkopo mokolo oyo mpe tozali koya kosambela elongo na santo papa oye azali mokitani mwa santo Petro malgré mikakatano kolenda te ezala kaka na biso yo nde tualisi na biso mosusu azali te oyo kokamba biso oyo kopesa biso makasi ya kokende liboso tokolanda nde yo merci kasi bobosana te kosambela mpo na ngai kawa na kopesa bino bobenisi na bolobeli bwa mama wa biso mama Maria Losako otoni gracia mokonzi azali na yo abenisi yo yango ya basi baso abenisi pe Yesu mwana wa yo Santo Maria mama wa Nzambe sambela po ya biso basumuki sika mokonzi azala na bino Nzambe tata wa bokasi bon son abatela bino pe abenisa bino tata mwana na Elimo Santo